Allô, bonjour, bonsoir, bonjour Naba abonné nanga, bonjour Naba Abakouk ya monde entier, bonjour Naba Toutou Balingara Dorcas Bolokoko, bonjour Naba Toutou Batalaranga. Nava tellement fatigué, vraiment. Toti matanga ya ndorona biso ya mobali, na kombo ya claque nzanzu, o ya bungisa ki papa na ye, en tout cas, et sali pas, c'est mon ami, courage à toi. Babakouk tolelarana bayo bazolela. Après yango nous a encore informé Lisa Diasulu Akoufeli Leki et qui est encore obligé à rekende pour nous image. En tout cas, pour comprendre biso toza tellement fatigué mais na moni be mission moko izo sala ma tellement ebelé ya ebelé. Je me suis dit yango comment yango pourquoi soki si là a salé loko et le roi n'est tika rabatuna somo yowana nanu ya liboso yami bale et kangarata 6 mois pour batu batika kolobelango et kamusinga batu baku farana bango ebele batu ba comédie bakendaka matanga si la mona na rata za la raté nenga kendaka ba matanga te ezara déjà problème toko sa batu te toyebi très bien. Batu ebele ba créer la rango likambu batu ebele ba faire la rango problème qui est comme orgueilleuse, qui est aza hypocrite, qui est a comme trop réservé soi-disant comme omi mona mutambongo abanga poison marambo ebele. Maintenant quand quelqu'un se décide ya kuya matanga et comme il sous problème et comme il sous que o ayaki matanga ayaki ko sala ba chantage. O ayaki matanga ayaki kosala matalana. Comment mutu alongwe na ndaku na ye aye ko rendre hommage, dernier hommage na mama bolingo. Pe bino ba congolais bokomi si yango ke ayaki matalana. Mutu ayaki matalana il fallait azra tambola ni to bando monde batu mususu na otanga ba kombote. Ndetu banda komona bango baza ko tambola baza ko tourner baza ko inga ba surveiller koto mabe ba leka bwe mabe ba landa papa bwe mabe na mama bwe mabe. Mais si la garda ki bonde na ye avant da ke fika na ye akipa ki na ye mutute bongo genre ya muta bongo nde e ko sala matalana parce que bomoni na garde ko matalana ngopo batu balandi to ndenge nini ya batu tu ba ki matanga wana muta pekisa ki mutu alanda mutu azate. En tout cas on se le dit sur la vérité ba pekisa ki mutu alanda mutu na batu tu ba ki na matanga wana okoka pe ko sala mo mokilino oye na bango balanda o ya fila ezeki tellement naturel et donc biloko ya kutana ki nango ye moko asatanda ki même pas nango biloko kutana ki nango na dei asatanda ki nango te. Mais à koutani nango ba fan bazo yambe atindika ba fan abenga na bango abeta bango to bolinga sa bango ndeti nini. Cher ami, deux fois avant d'analyser il faut d'abord réfléchir. Analyse les aranango mabete biso ne to ko loko la toza bazo batebi ko analyser tinde to komisa analyse mabe on veut analyser réfléchir tambisa mayele. D'ailleurs si là c'est une femme à féliciter. Parce que zeki na ba konziwa na ba mona ki toye matanga ba star ba manda ko sentir te si la komi ba sentir que matanga ba ya keza ya star comment ba tu baza Rolanda star moko boya théâtre comment ba tu ba ko yembe la star moko ya théâtre chantage to matalana aussi la roya rosa na matanga par rapport ya nini. En tout cas ici je réponds tout le monde au ba sali ba émission sur yango ya liboso eloko ebetisi batu mabaku nga déjà na lobaki yango image o bozo mona oyo na tie likolo awa oyo si la ke kopesa flair derrière si la tomoni Miss Lolo derrière si la tomoni Tendresse Dibinga tomoni basa on a vu tout presque tous les abaku o ba veki na matanga wana ba mataki kotika flair na bango elongo na sila. C'est là où na partir à vidéo on a créé ba problème bandeko. En réalité, moi je connais pas Maman Boli. Na kala Maman Boli na télévision. Bande rotu baya na ba chouana Maman Boli te. Bata Maman Boli na télévision. Bato yeki ko accompagner fila. Parce que on savait que FBI a Rosalawana.
Banda boyeba babaku déjà bomona babaku na matanga moko boy quelconque bayeba non. To sala biloko wana te parce que ça ba genre na biso te. Mais wana maman na biso qui sur place. Maman biso que notika flair tout tika ke yemoko parce que zo banga nani si n'est pas hypocrite. Si on écoute na télévision di marabiso bon so amoni biso boboka biso libanda pourquoi? Bozaki na beze si la aboya batu a jeter biso donc a ignorer biso en fait pour l'accepter bino ke ayebi biso te allez après bokoya bo fingi kaza hypocrite. Non. Nganya ebisaki bino na lobaki si la c'est décidé ya ko assumer tout ekoya. O fingi na tongo, o fingi na pokwa, elles sont fous. Et tel y était. Yaza ko assumer. Yebisanga après matanga boyo resala ba émission ya roloba ke kamwisi bino bandiro mususu ya artiste et comédien bazala kutu na banani boye ba wanga na ba meto moni ba ona batu ba finga ka batu ba ofinga wandiro la ba mais non bolinga ki fila benga na batu to ndenge nini bozaki na bezo fila sala hypocrisie 2025 cher ami tchelanga j'aime tozali souffle na temps ya kozala ba hypocrite s'il vous plaît. Toza lisusu natan kozala ba hypocrite. On doit assumer bandeko. Tant lisusu kozala hypocrite ezate. Kena bomba na se couvrir na eksabatu ke ngai kutu na te. Mais en réalité boza na conscience bino mo baby ke si la tinda ramuta ba fingate. Ngai odorkas na banda ko lobela si la bate belé baloba ke si la tinda anga. Mais et après, ben, on comprend que si la tika l'ortine dans la tena finga batu. Je le faisais parce qu'il y a une autre façon d'arrière au monde à redéfendre si là. Si la fout à ramoutute. Bon, moutou à fout à ramoutute. À rotine dans batu, ba fingele batundeni. Ça, tu vas payer. Ah, là, c'est autre chose. Ça, au monde, la fingue, on va comprendre que c'est si là. Nous ne sommes pas payés sur si là. Tu n'as même pas un bulletin de paye. Tu n'as même pas un contrat auto signé à FB. Si vous avez un contrat, comment vous avez un foot à biso pour que vous fingele batu. Et to yaka ko finga batu na télévision, to yaka na ba propre volonté na biso. Arrêtez d'accuser si la que si la mutatin da batu ba finga. Si la routine da batu ba finga peut-être un tel pour na intérêt nini. Après les colons nango yako zwanini parce que si la est si la. Azala si la depuis jusqu'aujourd'hui comme on est si la raté. Mano ba bilora ba polémique inutile et là tellement bouzo ba bêtise makasi nga nazo mona ta moyo ko to lobela ngo ezate fila to kuta fila to ane lo to baki c'est pas fila te azala déjà fila de bon tika ko konse ke bano ba ra ko fingela fila ba tu fila mtatine fila n'a pas le temps matalana ni fila oya na milieu ya matanga sala matalana. Chantage ni bateau ba sentir que si la sala qui bango chantage et ça bateau o bazara contre si la parce que ngani na vandi boy ça na contre si la te eux que si la ye matanga comment je vais réfléchir na moni muta ba ke muta yo sabiso ba chantage na matanga non et talinga te na solisa ke te ba solisa ngate garder bande ngapi na garder bande mais comment bino bokomi maman na réflexion que comment na si la qu'est-ce qui si la ayo ça la bino ba chantage par rapport ndeti ya nini. On se les dit, boye bino tout que si la tamakasi. Habillement ya si la ebeti bino nini. Asali bino nini na kolata na ye. Matalana nini aussi la rosala na matanga. To tapage nini aussi la sali na matanga. Oyo bino bokoko supporté te. Boye ko lobango tina ba émission ça fait trop mal. Bazo mona bino ba artiste bozo combattre a mutu moko. Kaka bino ba artiste wana bozo combattre batu. Bo Jérémy kuna kutu na poison. Nana sala émission wa ya poison à Jérémy on dirait na yebara moi Dieu me parle. Na benda Jérémy mato no bi Jérémy. Alors ouvons les choses ba piéger yo ba luka ba sa yo bo on dirait na yebaka. Lelo toza wapi. Où nous sommes-nous aujourd'hui? Comment bino boza mitema mabena baningo baza ko évoluer? Comment boza ba jaloux makasi? Soki bino borata, si la ko raté te,
bino na fila boze étoile mon côté lokola bino bo rata bwana besoin pe que fila raté lokola bino bo zoate bwana besoin pe que fila zoate yaya peut-être na époque na yo na période na yo mambo excusez et bando sala maté ezala raté peut-être à ton époque mais le autre à époque moroboye maramutu est comment autorisé donc s'il a pas comment on va porter parole s'il a comment on va tout bailler au fingela et c'est l'ambino ton dimi ya sikezate et ara marambo bon on n'est pas un musicien et comme pas un biso va créer ta théâtre. En tout cas, c'est tout est normal. Quand vous dites tout est normal, il y a Fikizate. Peut-être quand vous faites ça, le baraketo, c'est pas si. Non. Est-ce que si l'on va s'en taper pas si? Pour ceux qui écoutent hier dans live, votre boy, il s'est mandé mon madilou. Pe azotu na batboline me madilu maza avec star na mboka na biso na manzembo nini bolo bakabanze andi ko tengela mo banzembo si je savais si nini azotengela bango yemo ko banzembo madilu bobule ya boko ya ko démoraliser na live na ye c'est pas bien cher ami, il faut arrêter, vraiment il faut arrêter. S'il n'est pas là, ce qui peut pour Nani, ce qui peut... Non. Il faut vraiment arrêter. Matalana mutai matala. Ce qui a ya quitté. Tolinga qui tola la te a wabata ba dépression balinga qui ba ya. Aye matanga te ami monaka orgueilleuse hypocrite ni. Parce que si yongo aye et comme il problème. Tara bana semaine, bana journée nango. Bana zo pe dimanche, zo pe journée na ngubwe. Ti lelo, si je m'attends et si la raté. O kuna ya asala dépression, le roi ba benga na ye, asala dépression na kombo asila. Akoma reyo so sila osala ya na ye. Baba ku boko sabiso, bolobi o lo pango asila. Est-ce que le pango asila rosa ba mi tuke bele boye? Si la za mi tuka nyonso yo. Mais ba bozo sala ba dépression. Ya ma be. D'abord, ça a tellement de dépression de faute dans notre habit, non, c'est cas. Aïe, matin, à te bolobi, aïe, fait te bolobi, aïe, parce que finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous en avez besoin, Yanni, vous à la claire. Vous en avez besoin, si l'on a comme on va dans l'espace, si à mon arrasou sous battu, tout le monde a été ou comment? Comme s'il a dit qu'à 48 ans, pourquoi il jeûne bino? Mais il y a 2 ans, pas 50 ans, en 2027, il y a 50 ans, et ça, grâce à ton sera comme une âge à 50 ans, ça va s'allier. 48 ans, la fille, la bino bobo, yon poigni. Pourquoi 48 ans, la fille, la lobby, est comme dérangé, bino? Mais non, moi, je suis fatiguée de ça, sans blague. En tout cas, je suis trop fatiguée. Trop même. Il y a pas polémique inutile, oh, ils ont un sens. Batu bazara wana pona boye lo moko ezana normal. O boye no lo yo momona ke anormal. Mais yo zo boye yango. Nyonso wana pourquoi parce que si la mataki kopé sa fleur na ba bakouk. Le rôle a surtout ba Miss Lolo wana ba cible. Le rôle a bomona ke longa Miss Lolo ya Sam l'artiste. Bolobi donc yenda finga kabango. Dans le col à monaki, Bobby a peut te confirmer si la mutatinda kabango, si la mutalo barana bango makamba boye, si la timara mutu be konfinga biso, eza si la mutati ya, bon ça la plus chaîne YouTube na bino boko mo film na bino. Bosala ba chaîne YouTube na bino boko ma pa film na bino bolinka ya SB bolinka kolanda mamba sila sala be bolandi sila kene be bolandi sila zone se be bolandi tout ce que sila fait yango bino bosana ngo posa bwana ngo beve ce n'est pas normal. Ata pa ye matanga ngo sali chantage ata ye matanga ngo sali matalana evaye yo pe so rolingi sala matalana na yo.
soko asali matalana na yo omoni ke oko digérer yango te yo pe soko olingi sala matalana na yo c'est simple bokomplika makambo ka bino moko ebe soko omoni fili osala matalana yo po yo sali matalana na yo osali makambo na yo olobi batu batali yo batu bayoki yo lata sala tapage na yo hey pate batu bozalaki ne surpris comme on a sili na matanga ezalaki surprise inattendue batu ebele bandimaki te que si la paix est arrivée belle vie akimi bolobela monte poani belle vie moni na matanga ta mweni ayaki na butu na moya akimi poani bolobela ngote pourquoi bolobela ngote belle vie wana kimi matanga ya belle vie bobeti kara pourquoi bino batu bozo sara banali boya kolobela mama belle vie batouné ba finga bino boza ka critique na belle vie te poani papa allait le rap mutora papa allait le na chaîne na belle vie batu ba finga he poani bino boyo lobela te si belle vie aliera na batu wana batu ba finga batu na kata télévision si ba vanda na belle vie ba batu ba vanda na belle vie fina kuna makelele mayaya ba batu ba vanda na belle vie baliera na belle vie batu bavanda na belle vie baliera na belle vie mais belle vie atinda ba batu ba finga ba pona ni bolo barate mais ya si le comme problème bo même fait koulou de moko bo ayeba mutu na ngona makolote e comme ina inde likambu donc si la ninga za ba rope maté no kite ba o ekoya non pas jusque là on a en tout cas nous sommes trop fatigués de ça un moment tout tika pe si la nga pema aza pe temps yo sala makambo susu parce que rosa raté muto ya fetité ayete akene matanga problème ayate problème siko finalement bozara na besoin ya nini bino mo bo vendre bo petara biso réponse bo ana besoin aya to ayate azala te bozara na besoin ya nini boya bo pesa biso réponse bozara na posa ba matanga ngo bo benga na yeto ndenge nini aza musika na bino koma parce que non ba inape mutu wete bo vani bo ependa bo sali ba émission bo finga ka batu pardon en tout cas et ça vraiment passé ça fait trop mal et ça passe na mawa en tout cas chers amis abonnez-vous massivement partagez-vous avec un message na lo ba mokolo lelo batu boyeba et ça li passe c'est ça la propreté en fait ate balobi bo ina mutu ngo ko ya ko manifester ngo na ba télévision boye et là pendant kitoko côté c'est pas bien bozo manifester pendant kanda on a problème ngo mabe ke boyina muninga bolinga yete bo sepelaka na yete de fika bo munyo quelque part boza mécontent et romona ye da bolinga yete c'est vraiment c'est pas bien il faut changer nos artistes et comédiens bo changer leur comportement na bino et kitoko côté bisous là-bas bye bye.